liboso ko totelema mpona totanga nanu psaume 95 95 boya tokomisa nkolo tobelela na esengo tomitalisa liboso na ye na bozongisela ye matondo na bazembo na konganga na esengo molongo ya mine ye oyo kati na maboko na ye modindo ya mabele ezali epai na ye nde mabele bayebale ye nde moto akela yango mabele ekauka ye nde moto akela yango togumba makolo na biso liboso na mokeli na lola mpe na mabele tozali libota na ye boye soki bokoki koyoka liloba na ye lelo koyesa motema na bino ekenze te lokolo na meriba na masa na désert wapi balinga komeka ngai zoka nde baza komona misala na ngai nazali na somo na kotalaka ekelamu oyo mitema na bango ebunga kasi baboyi koyoka banzela na ngai mingongo na ngai bakokota te na esika ya bopemi liloba oyo ya motuya oyo bayembi nzembo alobelaka bato na ntango na ye toyebi ete liloba na nzambe ekotikala bobele liloba na nzambe etikali tikino na moyi na lelo mpe liloba ngo mpe etali mpe biso na pokwa nde bongo esengeli kokumisa kosanzola nzambe na biso toganga na esengo toyemba banzembo na lukumu toya epai na nkolo na koganga na esengo na kozongisela bamatondo soki biso tosali yango te soki tosali yango te biso baoyo tozwi ngolu na ye biso baoyo asikoli biso liloba oyo mpo na libota na ye nani yango akosala yango lisusu mokolo yango tokozongisa matondo mpe nkembo epai na nzambe na biso oyo nde nzambe aponi mpo na biso banso tokoki kopusana na kiti na ngolu na ye koyembele banzembo kozongisele malongonya azali nzambe ya solo ye wana kati na loboko na ye makambo maso ezali ye akosala yango mpo na seko na seko bayembi baza koloba yango biso ya libota oyo ya ye bandombali mpe basi soki toyebi bongo na loyembo pate toyebi ete na banzela na biso yesu kristo azotambola mpe yesu azotambola oyo alingi koyamba ye ayamba ye na poko na lelo tolingi kobosana manso tolingi kobalisa makanisi na biso mitema na biso epai na ye ete aza pembeni na biso tolingi kopesa kobonzele lukumu kembo mpe masanzoli
Nzambe ya sembo tozongiseli yo matondo elongo mpona mikolo na ngolu ya ngonga oyo na ngonga oyo tosili kokoma tozongiseli matondo na mitema na biso o Nzambe biso lokola libota na yo tosili kosanga nayo lisusu lelo tozwa masanzoli oyebi baposa na biso kasi ozali Nzambe na biso tokokende epai nani tokosala lolenge mosusu te Nkolo Nzambe na biso libota ya yo esala bongo Nkolo ndenge bayembi nzembo balobi botelema boyoka mongongo na ye toyebi ke olobela biso na poko na lelo tolingi koyoka liloba na yo tolingi koyesa mitema na biso ekenze te tolingi kozwa na motuya oyo yo olingi kolobela biso Nzambe na sembo yokela ngai mawa yokela biso mawa tozali libota na yo etuluku na yo yamba lukumu masanzoli pe magumbameli na tango na pokwa oyo pambola banso baye na pokwa na lelo tika te okutana na banso ezala ngolu ya yo moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Louange et merci au Seigneur. Je pensais que le frère Masanzoli resterait ici. Na banzete ndekurus akotika la awa eke ngai na kowe kufanda. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Nazo miyoka malamu te lelo. Lorsqu'on va chez le dentiste. Boyebi te soki toke pa ba dentiste. De là-bas, on ne se sent pas bien. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur. Kasi tozozongisa matondo epai na Nkolo. Et d'entendre sa parole. Na ndenge toye pe koyoka liloba na ye. Pe alobi. Dire des sermons est toujours mieux que pas de sermon du tout. Et après tout, nous ne connaissons pas de mauvaises prédications. Biso kutu tosi toyebi maye mate ya mabete. Elle vient de la parole de Dieu. Yango kuta bobeli na liloba na Nzambe. Et Paul écrit, Paul a commis notre connaissance, notre savoir, boyebi na biso nyonso ezali ya ndambo. Mais quand viendra ce qui est parfait, tango oyo akokabe akoya cessera. O boyebi ya ndambo ekosila. Reconnaissant à Dieu pour ce travail en partie. Tozongisi matondo epai na Nzambe mpona mosala oyo Être parfait. moto moko te akoki kozala parfait na mokili oyo. Ou bien infaillible tout autour. Moto to akozala mpe infaillible te kasi Nzambe ye moko azali parfait na nyonso. Et nous dépendons de lui. Biso banso toza pona ye ebandeli pe suka na vie na bomoi na biso. Je ne pourrais sans doute pas parler longtemps aujourd'hui. Nakoki koloba mingi lelo te. À voix haute, mais pe kasi ata mongongo makasi te. Nous avons ici les haut-parleurs. Toza na haut-parleur. Les paroles que nous avons déjà entendues me vont droit au cœur. Maloba tosili koyoka ekei na motema 1 Corinthiens 10. Très bien. Où Paul présente encore une fois l'histoire. Azotalisa l'histoire ya libota ya Israele na miso na biso du Nouveau Testament. na boyokani na ya sika na boyokani ya kala. Nzambe asalaka makambo minene na bilaka oyo apesaki Abraham aya kokisaka nsima na 40 ans
na se ya Moshe. Le peuple de Ata l'alliance, kobongo libota na boyokani troupeau de sa main, oyo ya liboko na ye, peuple de son pâturage, oyo ya bisika na ye, persister dans l'endurcissement du cœur et bakobaki la désobéissance. na koyesaka motema na bango ekenze. C'était pire pour Dieu Ezalaki mabe mpo na Nzambe. que comme s'il s'agissait d'infidèles. Ezali lokola Jamais bato oyo bandimaka te, oyo ye atikala kolobela bango te, fait de promesses. oyo atikali kopesa bango bilaka te, Sortir, oyo atikali kobimisa bango te, jamais occupé. oyo atikali kosolola na bango te. Pour Dieu, Mpo na Nzambe c'était une grande douleur. ezalaki pasi munene. Et peut-être humaine, mais Dieu ressent. Nzambe Dieu ayokaka, Nzambe ayokaka fort. pasi. Et quand il est dit ici, Ntango alobi awa na molongo wa mwambe, c'est pas boyese mitema na bino ekenze te, à Meriba, lokola na Meriba, de Massa, dans le désert. na mokolo ya Masa na désert. Qu'est-ce que c'était là aussi? Moïse a contesté. Nini yango esalamaki? On ne peut pas contester avec Moïse. Moïse s'est précipité. Moïse awelelaki, A dit, alobi pouvons-nous vous donner de l'eau de ce rocher? tokoki kopesa bino mai na Il a frappé libanga oyo, une fois. apesi mpe liboso mpe apesi mpe mbala mibale. Et nous entendons dans le sermon de Frère Branham, Toyoki na matin ndeko Branham, c'était un type, une allégorie sur Christ. ezalaki elilingi ya Kristo, Il devait être frappé qu'une seule fois. esengelaki babete mbala moko, Il devait être crucifié qu'une seule fois. esengeli babakende kulusu mbala moko, Ou avec une validité éternelle. na lulenge ya seko na seko. Le salut ne commence Lisolo na dans le Nouveau Testament. lobiko ezobanda Elle commence dans les na boyokani na premières pages. ezobanda na kondima na sika te, ezobanda na ebandeli ya kondima na kala. Pendant 40 ans, j'ai eu en horreur cette race. 40 ans C'est un peu nayokaki somo mpo na libota oyo, eza libota ya motema ebunga, ils n'ont pas voulu connaître mes voies. kasi balingaki koyeba banzela na ngai te. Nous pouvons retracer les 40. Biso Il y en a qui ont 40. tokoki kotalisa ba 40 yango, libota na Israel Parcouru dans le désert pendant ces 40 ans. batambolaki na désert 40 ans. Ils se sont arrêtés, comment ils ont continué. Mais à quoi cela leur servait-il? Kasi litoma nini bazalaki kozwa Dégoût. epa Nzambe ezalaki mpenza mabe. Et dans le Nouveau Testament, Na kondima na sika parle, Paul azolobela yango comme je l'ai déjà dit, ndenge na sila koloba aux Corinthiens, na mokanda ba Corinthiens 1 Corinthiens 10, ce sont des paroles d'avertissement, ezali maloba na bokebisi de réprimande qui doivent nous ya toucher le cœur pamela à tous. oyo esengeli nsima mitema na biso banso. Il est dit ici pour le verset 1 Corinthiens 10. Elobami awa na 1 Corinthiens Vous 10, ignorez, ce que vous ignoriez, frère. eloko nini Les pères se sont tous tenus bokoki kozanga koyeba batata na biso la nuée. bazalaki na se ya Et lipata ils ont tous traversé mpe bakatisaki la mer, verset 2. ebale, Et ont tous reçu le baptême banso bazwi libatisi ya Moshe dans la nuit et dans la mer. kati na lipata mpe kati na mai, Dans la nuit et dans la mer. kati na lipata mpe kati na mai, molongo ya misato. Ils ont tous Banso mangé la même nourriture balie bilei spirituelle. moko moko ya molimo, Et ont tous bu le même banso breuvage bameli mai Ils ont ya bu molimo, à un rocher spirituel bamelaki na qui libanga les accompagnait. ya molimo oyo ezokokamba bango. Était Christ. Bongo libanga wana ezalaka Kristo. Nous lisons ici dans le Nouveau Testament. Tant tozotanga na kondima na sika Se tenait sous la nuée. bazalaki na se ya lipata, Était descendu dans la nuée. kolo akitaka na lipata Le jour, une
colonne de nuée, mukolo la nuit, une colonne de feu. na moi bazaki na li colonne na butu ezali lipata Dieu le Seigneur ezalaki bozali na nzambe avec son peuple. na libota na ye. Et quand il est dit ici que le baptême Ntango alobaki dans la libatisi mer et dans la nuit, ezalaki na kokamba bango na moi mpe na butu avec le baptême d'eau et avec le baptême, nyonso wana elingi koloba libatisi na mai mpe libatisi na molimo Dieu leur a donné. oyo nzambe apesaki bango molimo na ye. 9 verset 20. Nehemi 9 verset 20 nzambe apesi bango molimo na ye na mitema na bango. Et nous voyons que toutes les expériences tomoni ete mabiki n'ont pas manso changé leur cœur, ebongoli mitema na bango te, est resté comme avant. nyonso etikali lokola liboso. Nous arrivons avec les 3 cercles. yango aye na bacercle misato oyo ndeko Branham ayemaki Le plus intérieur, à savoir l'âme. tikino na cercle oyo Et là, il dit ya clairement, moke oyo ame on peut être véritablement baptisé wana alobi okoki kozala obatisami na molimo dans nsantu le 2e cercle, na c'est-à-dire eteni ya mibale na koloba na lolenge ya molimo, c'est-à-dire kasi eteni ya misato katikati na elimo né de nouveau. wana okoki obotami mpe sika te De sorte que malgré les bénédictions, atako mapamboli ya nkolo conserve intérieurement l'ancienne foi, les anciennes pensées, les anciennes traditions et coutumes. etali kobele makanisi na kala Reste comme c'était avant. nyonso dimbola na bato etikali ko kaka ndenge ezalaki kala. Il veut nous aider, il veut pénétrer au plus profond de nous-mêmes. nzambe alingi kosunga biso mpenza kati na Il mitema n'est pas possible de racheter l'âme de l'homme po par le sacrifice des ezalaki animaux. pete te mpo na kosikola motema ya mutu Le sang na bamakila ya banyama, kasi esengeli makila ya mwana mpate racheter l'âme. mpo na kosikola motema. Sasa ipi Dieu nzambe veut pénétrer dans l'âme, alingi kokota na elimo na biso, prendre le contrôle azwa sur le reste. kontrole ya Ils nyonso. ont ici Amen. Totongi awa tous ont aussi mangé la banso baliaki mane la même nourriture, bilei moko moko wana, banso le même breuvage. banso balimelaki Manne, la nourriture des anges, bilei ya baanzelu chaque jour. baza kolia yango mikolo na mokolo. Le sabbat, une double mesure. Na sabat ezalaki mipiko mibale, Tout était au milieu de tout. nyonso ezalaki kati na bango, N'avait été fait en eux. kasi eloko moko te etikali kosalama kati na mitema na bango. Nous pouvons Tokoki tout avoir. komona kozwa Les plus grandes bénédictions. mapamboli ya minene Parole la plus glorieuse. oyo ya La mutuya, nourriture spirituelle. bilei ya molimo, La voix est approuvée spirituellement. La boisson fait l'eau spirituelle. mai ya molimo, T'avoir au milieu de tokoki kozwa nyonso, mais à moins que Dieu kasi fasse naître ce kasi germe kaka de soki nzambe abotisi mboto na bomoi te kati na mitema na biso te, Dieu le met en chacun de nous. na moko na biso. Encore, tout à l'heure, dans la prédication, Na litei avec le titre Pourquoi crier? mpona nini koganga loba, Et là, frère Branham explique. ndeko Branham azolimbola Si la lumière tombe sur soki pole la zone où doit se trouver la graine, si ekwei elle est là, na esika oyo nkona esengeli, mais si elle n'est pas là, soki yango eza te, la lumière arrive sur ce lieu, kasi ata kopole ye na esika la wana, semence n'est pas là. soki Elle ne peut pas nkona sortir. eza wana te ekobima te. Nous avons reçu la semence Biso toyambi mumboto dans une mesure telle que le peuple de Dieu n'en a jamais reçu oyo libota na nzambe nani atikali kozwa yango te dans un autre temps depuis que l'homme existe. na batango na biso oyo, na ntango na biso oyo Est d'autant plus grande. tozwa yango mpenza. Est d'autant plus grande, pardon, car comme il est écrit, à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera ndenge ekomami na oyo bapesi ye ebele, la nourriture. Dieu
plus de nous. Nzambe akosenga mingi na biso 100 ou 200 ans. 50 ou 200 ans esi eleki À qui il a été beaucoup donné. na oyo bapesaki ebele Beaucoup demandé. bakosenga ye mpe ebele. Au verset 5, il est écrit de 1 Corinthiens 10. Na mulongo wa bitano Tu n'as pas pris plaisir. kasi Nzambe D'entre eux asepelaka te na bango banso ont été abattus dans le désert. pamba te bango nyonso bakufa na esobe na desert Pour nous servir de modèle d'avertissement. wana ezali kotalisa biso modele ya likebisi bokokoba na kotanga. Nzambe alingi Que son bon plaisir repose ete bolamu na ye ezala likolo na biso dans l'obéissance na kati na botosi et à na ye sa parole. mpe na liloba na ye. Il n'est pas possible d'être agréable à Dieu simplement parce que nous faisons bonne figure. ekozala esengo na Nzambe te mpo Juste. tozotalisa makambo malamu tozosala oyo eza malamu La position de fils et de fille nous a kasi été présentée. lolenge ya mwana mobali mpe mwana Fils de Dieu. mwasi ya Nzambe etalisa biso ntango na libatisi C'est là que les cieux s'ouvrirent. wana nde lolo efungwamaki Réponse de Dieu. eyano na Nzambe Voix a dit, na mongongo elobi celui-ci est mon fils bien-aimé. oyo mwana na ngai ya bolingo J'ai mis toute mon affection. epai na ye na ti bolingo na ngai nyonso. Et puis encore la même chose sur la montagne de la transfiguration. ndenge moko mpe na ngomba na mbongwana Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. oyo mwana na ngai epai nyonso na ti bolingo na ngai boyoka ye Celui qui le croit oyo andimeli yango et entre dans cette filiation moto akoti na lolenge na bomwana ya bule de la même parole et de la même na liloba moko moko il ne peut en être autrement. ekozala ndenge mosusu te Il aura aussi le bon plaisir akozwa mpe plaisir elengi na Nzambe d'être né kasi du même esprit. esengeli obotama na molimo moko moko Était la semence ete momboto parole, semence, la semence. liloba momboto C'est manifester la parole. ezala etalisa liloba na elaka Il doit naître de toi. oyo esengeli ebotama na yo Vient du Saint-Esprit. ekouta na molimo santo 35. La parole de la promesse. liloba na elaka Le Saint-Esprit est venu à donner vie à la parole. yesu kristo aye apesi bomoi na lisekwi Était fait. wana Le esalamaki commencement était fait. ebandeli esalamaki Il doit en être de même. esengeli mpe esalama lelo mpe bongo L'appartenance à une. eza te ke kozala na lisanga Il s'agit de naître. likambo awa ya mama likambo ezali se mbotama nde na sika Afin que quelqu'un ne soit né. bobele soki moto abotami sika Le royaume de pamba te akoki komona bokonzi na Nzambe te. Dieu. Si donc Soki bongo est né de nouveau, moto abotami sika Paul, voici que les choses anciennes tala makambo na kala eleki étaient devenues nouvelles. nyonso eye sika. Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17 Et cela dans l'âme, wana botama na motema devenu nouveau, des qualités divines, makambo ya bule emonisami des attributs divins apparaissent. lolenge ya bonzambe ezokomonisama. Nous lisons à peu près le même contenu. tozotanga mokapo oyo elobeli moko moko Mais la même pensée. likanisi Et moko nous pourrions commencer directement par le verset 7. na tobanda molongo sambo. Déjà, le verset 18 est directement important pour moi. Commençons par là. Hébreux 3, verset 18. Et tobanda Hébreu 3 verset 18 à qui il a juré bato oyo de ne pas entrer. atatoli alobi te bakokota na bokonzi na ye te. Ce sont ceux qui se sont montrés ezali baoyo bamitalisi désobéissants. kozanga botosi. Verset 19, nous voyons donc tomoni malamu qu'ils n'ont pas pu y entrer bakokaki kokota te de
de leur pona nini crédulité. pona motema na bango ekenze. On lit d'autres passages bibliques. So totangi passage mosusu Péché apparaît toujours. kombo oyo péché ezomonisa makaka. Exprimé très clairement. Ndeko Branham alimbola malamu mpenza. Donc, c'est par l'incrédulité que tout commence. Ezali na kozanga kondima motema ekenze ezobandela. Donc, Boye l'incrédulité motema ekenze racine était la véritable raison yango nde ezalaki raison ya solo oyo bato wana ezangisaki bango kokota na bokonzi na likolo. et je veux dire que dans chaque assemblée, nalobi na lisanga nyonso chaque réunion, na bokutani nyonso pendant de nombreuses années, lorsque frère Branham devait prêcher na bambula ebele auparavant, ntango ndeko Branham aza koteya croisement, tout est possible. ndima nyonso ezali pete mpona oyo akondima. Un livre entier, la Bible, Biblia mobimba le témoignage etondi na matatoli des héros de la foi. na baoyo bazalaki na Le kondima héros de la foi est aussi, na balongi na kati na kondima. si nous considérons les hommes, So totali bato Dieu, et ya Nzambe regardons aussi leur domaine. totali mpe lisusu ndenge na bango Ils étaient tous, sauf des héros. bango bazalaki nyonso balongi. Ils ont vaincu des royaumes, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont balongi tout ce qui bakweyisaki nguye ya est satana. équivalent. Ces mêmes hommes Bato wana qui, une fois livrés à eux-mêmes, étaient faibles. na bango moko bazalaki bato ya butawa, Mais avec Dieu, me kasi na Nzambe soit ici, pour que personne ne puisse dire bazalaki balongi. fait la chose en beauté. Donc na baso mpona Nzambe basalaki nyonso tu kitoko. Personne Mutu- n'a dit la chose belle. Na mutu te atikali kosala eloko malamu te, Sache, kasi Nzambe belle et glorieuse, ye akosala ya malamu afin que finalement tout remerciement, toute louange et toute po adoration te nyonso offert à lui. masanzoli epesemela bobele na ye. Paul Pole était un homme azalaka mutu honnête. moto ya sembo. Cette honnêteté profonde manque à beaucoup de ceux Bosembo ebele ezozanga na bato ebele mascarade. bazokosala ya lukuta Toujours joyeux, na ntango nyonso bazalaka na esengo. toujours raisonnable comme ils sont. Ntango nyonso tu Il faut être ouvert et honnête. bazali kosala makambo lokola bato na esengo, kasi esengeli kozala sembo. Sœur de Suisse me dit, frère Franck, Ndeko ya Suisse alobi ndeko Frank, on ne peut pas toujours avoir un visage joyeux. tokoki kozala ntango nyonso na elongi ya esengo te kati na pasi Portable. oyo okubuta kosiporta ngo te. Et c'est bien ainsi, c'est ainsi. Eza bongo Cela doit être. esengeli ezala bongo. Nous tromper, Mpona nini tromper les autres. tokoki kokosa mpe tokosa mpe baninga. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, Bosepela na bo baza kosepela, qui pleurent. bolela na bo mpe baza kolela ndenge ntoma Paul alobi. Romains 12:15. Romains 12:15. Un véritable enfant de Dieu pourra se mettre à la place d'un frère, Mwana Nzambe solo une sœur, akomi tia na esika ya ndeko mobali mpe ndeko mwasi mpe lokola concernés. tozalaki bato oyo basimbami na likambo yango. Nous pouvons compatir Boye tokoki koyoka pasi, tokoki konyokama alors la joie de l'autre na bango mpe kozala mpe na esengo ya baninga et le mosusu bonheur. Et mpe bolamu jusqu'à la tristesse et la détresse tikino na mawa mpe individuelle. na pasi Partageons. tozokabola. Et cela va parfois plus vite Wana qu'on ne le pense. ekokende mbangu ndenge tozokanisa te, Ils sont aujourd'hui comme le frère, comme dit frère Branham. ndenge nde Branham azoloba Ils vont être demain quelque part, tout en bas. Mais comme nous l'avons toujours dit, ndenge tolobaka que nous soyons en haut ou en bas, tozala na nous sommes pasi avec Dieu. ata na Et bisengo Dieu est avec nous. toza na Nzambe, Nzambe mpe aza na biso. Ces choses, nous priver de ce que Dieu nous a déjà donné. Tokoki koboya oyo Nzambe asili kopesa biso te. La foi Kondima par l'épreuve. Nous devons faire nos preuves.
Mais nous ne nous laissons pas priver de ce que Dieu nous a donné. Kasi tokoki kozanga oyo Nzambe apesi biso na nkolo na biso Yesu Kristo te. Les épreuves sont telles que nous pensons qu'elles dépassent Ntango nos mosusu capacités. bakomona baminyokolo ekoyela biso tokanisi ekoleka makoki na biso te. Passage biblique Kasi dans lequel totali Jésus likomi elobi boye ne tente personne. to ekomami ete Nzambe ye moko amekaka mutu te. Et chacun n'est éprouvé que dans la mesure où il peut le supporter. Ayebi lolenkani ye akoki kosupporte kasi Nzambe Ce qu'il peut supporter. azali Cela ressemble ainsi. Eza- Ça semble être ainsi, mais quand nous regardons en arrière, ntango tozotala mpenza Seigneur, okoloba nkolo les épreuves mikomekama nyonso du passé oyo toleki sont rapprochées de toi, epusi biso pembeni na yo fortifiées. elendisi biso na nzela ya kondima. Aussi dit, dans la mise à l'épreuve, la Bible parle en effet de toutes ces choses. Na komekama biblia elobi makambo oyo Nous manso devons les endurer. esengeli biso mpe tokoba na yango. Donc, la leçon de Litei ces trois passages bibliques, passage ya misato na poko na lelo yango oyo litei ya biso oyo esengeli kozwa yango oyo. avec lequel il fait l'histoire du Nzambe aza na libota na ye kosala na bango lisolo ya lobiko à réaliser et à accomplir na lolenge ses promesses. tokoki kozala Exige komona yango. l'obéissance, Nzambe azosenga biso la foi botosi mpe kondima. de Paul, qu'il écrit dans Romains 16 pour Paul akomi na Romains 16 la foi parmi tous les peuples païens. kondima Romains 16, liboso na Romains 16 verset pas 26 seulement la foi. kondima kaka te. Le temps d'évangéliste Baevangeliste baza ebele parle que de la foi, balobelaka kondima que des miracles. bazolobaka na bikamwiseli. Tous ceux qui n'ont parlé que de la foi bayo nyonso balobeli te na kondima s'étonneront. bakokamwa. La foi et l'obéissance. Kondima ezali nde botosi ya Et liloba. alors, Dieu est honoré Nzambe kuna akumisami de la foi na dans kondima la vie et dans la tienne. na bomoi na ngai mpe na bomoi na yo. Et nous voyons ainsi que Dieu nous donne des leçons improbables, certainement parce qu'il nous aime, Tomoni awa Nzambe azopesa biso baleson nous condamner. oyo mpo alingi biso Il veut nous dire alingi ce soir, kokweyisa biso te écoutez, me alingi kodirige biso. j'ai fait de si grandes choses. Nasali makambo minene mpo na libota na ngai Israel. J'ai accompli Nakokisi bilaka ya Abraham Je me suis montré na mitalisi comme étant le Dieu d'Abraham, lokola Nzambe ya Abraham ya Jacob na Isaac. laissé Natiki eloko moko te sans avoir été accompli. oyo Et pourtant, ekokisami ils ont te déclaré avec leur cœur. nyonso besalami na Avec mitema. leurs pieds, ils ont fait un beau voyage. Bango Donc, basali cela devrait être mobembo malamu. Il n'est pas dit qu'ils iraient avec leurs pieds, mais ils allaient bien y mettre. Qu'ils allaient tantôt là, tantôt là. bazali kokende na makolo na bango te baza ta mosusu bake boye ta mosusu batamboli boye. Même s'il était très beau et que le pays de Cana était déjà en vue. Ata ezalaki kitoko mboka ya Kana esili komonisama na miso na bango. Et cela dans mon cœur, Kati avec mon cœur. na motema na ngai Je ne crois pas avec mon cœur, de mon cœur. Si je ne crois, je ne fais pas confiance à Dieu avec mon cœur, dans mon cœur. soki naza na confiance na Nzambe na motema na ngai te, soki na motema na ngai motema ekenze ezali ata ifo kobatisa ngai babatize ngai ata likambo sengolo basalisi ngai wana bongo te, kasi motema ezali na soki motema na ngai ezali na likambo te wana te wana nini mabe moto bato bazotambola na mitema na bango na nzela na Nzambe oyo bazali awa kokende na makolo bazotambola na makolo awa ezali liboto ezokobunga kasi na motema esengeli ozala na liloba. Bato wana balandaki Moïse na makolo na bango
la colonne de nuée, le rocher qui les accompagnait. likonzi na moto Et c'était Christ. oyo Kristo ezokamba bango oyo libanga ezokamba oyo azalaki Kristo Il suivait baza kolanda yango Il y avait le rocher. bazaki na libanga Bien bu. Ils se sont rafraîchis. Puis ils sont repartis. mpe Leur cœur, ils n'avaient pas compris basosolaki te na mitema na bango ce que Dieu voulait faire d'eux. oyo nzambe alingaki kosala na bango Avec eux. baza kolanda ye kaka na makolo Où Dieu parle maintenant à nos cœurs. nzambe azolobela biso sasa epi na mitema na biso S'il parlait à notre tête, soki azolobela il mitu pourrait aussi le faire. akoki mpe kosala yango Car la tête dirait encore aux pieds où ils doivent. soki alingi kolobela mutu akoloba ata na makolo Dieu parle me nzambe à nos cœurs. azolobela na mitema Mon fils, ma mwana na ngai donne-moi ton cœur. pesa ngai motema na yo amen Je vous donnerai un cœur nouveau. nakopesa bino motema na sika J'y mettrai ma parole. nakotia maloba na ngai Dans votre esprit. nakopesa bino na molimo na bino Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26 C'est ce que chante un auteur de chansons. Un cœur comme le tien, plein de foi, plein de motema lokolo ya yo etondisami na esengo plein d'amour. etondisami na bolingo Va avec aimer Dieu, lui faire confiance. epe kosala confiance na nzambe kondimela ye kotambola na ye na banzela na ye Ce qui nous a été donné comme na exigence, oyo nyonso to apesi biso lokola exigence chemin, na nzela na ye la foi, kondima la repentance, le baptême, kolela toutes ces choses kolela mabe na font biso partie na batisi si notre cœur mawa na biso soki mitema na biso la chose. eza na kati na likambo wana te Et de quoi s'agissait-il à l'époque? Il est dit ici très très clairement. na ntango wana eloba polele boyi Quand vous entendez sa voix, ntango boyoka mongongo na ye boyesa mitema na bino ekenze te comme vous l'avez fait ndenge bosalaki yango dans l'irritation. na kanda na ntango natalaki bino À l'époque, le Seigneur parlait au peuple na d'Israël. ntango wana nkolo azolobela bana ya israele Imposait la responsabilité d'écouter ce qu'il disait. Ce qui leur imposait, c'était la responsabilité d'écouter ce qu'il disait. oyo azosenga bango ezalaki bayoka ye oyo azalaki koloba C'est notre aujourd'hui. ya lelo mpe Et si lisusu nous voulons l'exprimer en termes plus clairs, soki tolingi koloba yango na polele la parole de Dieu, liloba na nzambe en ces derniers jours, na mikolo ya suka c'est la voix de Dieu ezali qui nous a été nzela na nzambe eza mongongo na nzambe oyo elobeli biso c'est ce que Dieu dit. Et alors, nous ne pouvons pas choisir. oyo nzambe aza koloba biso tokoki kopona oyo ya biso moko te esengeli kotosa oyo nzambe alobi Pas là pour que la parole de Dieu nous convienne. biso toza wana esika liloba na nzambe ezokokana na biso Dieu puisse nous faire entrer dans son plan. nzambe akosi biso na mwangu na ye na liloba na ye Faire correspondre. ekokana Juste pour que tout soit un jour juste. po te maso ezala sembo Pour que un jour tout s'ajuste. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, maintenant il ne s'agit plus du peuple d'Israël. awa eza lisusu libote na israele te awa ekomi ya biso Moi, au verset 15, tali yo na ngai quand vous entendrez sa voix, ntango bokoyoka mongongo na ye comme vous l'avez fait, ndenge bosalaki yango dans l'amertume, na kati na mawa j'ai pris la ferme résolution de tout transmettre nazwi ce qui nous a mokano na ngai ya kopesa nyonso sans aucun retranchement. nalongwela eloko ata moko te Ne nous a pas encore beaucoup servi à tous. Dieu ne demandera pas aux gens quand il nous jugera. Nous n'avons qu'une seule responsabilité et c'est envers Dieu. toza na solo kaka C'est lui qui moko a parlé, ezali kaka na c'est lui nzambe qui a donné la parole. ye nde moto apesi liloba Cette parole liloba wana révélée pour notre temps, efungwami mpo na ntango na nous la biso recevons entièrement. toza nango Cela mobimba nous fait mal. wana opesa biso pasi Quelqu'un dit oui, soki moto alobi mais kasi Paul paul a dit, et si un ange descendait du ciel, alobaki soki angelo akiti na likolo
Paul alobiam. Mais de la même manière, nous Ndenge devons moko tout pe. de même admettre Tokope kondima. Frère Branham Ndeko Branham. n'a dit et enseigné que ce que Paul a dit. Ndeko Branham pe atei alakisi kaka oyo Paul alobaki. Nous savons tous Biso toyebi que bansu. nous ne sommes pas assis aujourd'hui dans un sermon que Paul aurait prononcé jusqu'à la nuit, mais que nous n'avons que quelques-unes de ces épîtres. Biso toyebi na Mateo Paul ateyaka ti butu te. Notre devant Festus, qui nous ont été transmis, mais un sermon qu'il a prononcé dans l'assemblée de Corinthe, un sermon qu'il a prononcé Mateo oyo atei na assemblée à Corinthe. dans les assemblées, nous ne trouvons pas transmis seulement les lettres, les épîtres dans lesquelles il a traité certains Bapesi biso yango te, kasi bapesi biso kaka mikanda. assis au pied de Paul, Biso pe tofandi na makolo ya Paul te. au pied de frère Branham. Ata ya frère Branham Nous te. sommes assis les deux fois au pied de Jésus-Christ. Biso tofandi na makolo na Yesu Kristo. La même parole. Liloba moko moko na molimo moko moko na nyonso oyo bato bazozwa ngo na bonkonde nyonso yango nde liloba oyo toza na yango. À ce qui a été dit. Aujourd'hui, Lelo si vous entendez sa voix, soki boyoki mongongo na ngai ata comprenions. tososoli te Parfois, nous avons encore une compréhension ta mosusu toza na boyoki ya biso moko claire et nous pensons que nous avons déjà pleinement tozobanza ete la sagesse. tosili kozwa bwanya ya Nzambe. Bien-aimés, Nalingami Dieu est pourtant en train de nous aider. Nzambe azali kosunga biso. Et cela n'a jamais l'air aussi beau chez les hommes. Wana eba mosusu bomona ngo Vous kitoko savez, te. si l'on considère tout ce qui est écrit dans la Bible, Ngata bamoni nyonso ekomami na Bibli ce que tel autre a fait, oyo asalaki boyo. quand on lit le Coran, il n'y a que des proverbes. So totangi Il n'y a Coran aucune erreur, aucune chose. C'est un livre qui va au-delà de tout. Donc, et que dit frère Branham à ce sujet? Il dit Ndeko Branham azoloba nini? David que Moïse aurait écrit de ce qui le concernait s'il avait été celui qui écrivait. Si c'était eux-mêmes qui écrivaient, pensez-vous qu'ils auraient écrit tout ça? eza Moïse azali kokoma kaka oyo yo esengelaki akoma ezalaki molimo santo nde bazokamba ye soki ezalaki ye nde moto azokoma elingi akoma oyo wana te. Et ils ont dû écrire. Bazalaki na Nzambe mpe bakomi oyo Nzambe azolakisa bango. Pas seulement, mais ils ont écrit clairement sans trembler. Bakomi polele kobanga te kotia tembe te. Parce que l'Esprit de Dieu les avait fait bouger. Pamba te molimo santo na Nzambe eza koningisa bango. Et nous en sommes reconnaissants aujourd'hui. Tozongisi matondo lelo Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce livre saint. mpo na mokanda oyo ya bule. Bien des histoires impies. Bien des histoires impies. Alléluia. Louange, merci et gloire à notre Dieu. Il cherche des gens qui le croient. Epai na Nzambe azoluka bato oyo esengeli bandimela ye. Des gens qui ont du respect pour lui. Baza na baoyo baza na limiema mpo na ye mpe mpo na liloba na ye. Quand il parle, Bazolenga ntango ye azoloba. tu as raison. Bazopesa Nzambe raison. Dans l'erreur et avons besoin de ta grâce. Na libunga baza na posa na ngolu na ye. Dans sa voix, Lelo toyokaka bobele mongongo na ye te. je voudrais terminer. Nalingi nasukisa Pensez que frère Branham a également mentionné à na plusieurs reprises. oyo ndeko Branham alobaki Le pe Seigneur Jésus a dit si vous ne mangez pas la chair oyo ntango Yesu Kristo de alobaki l'homme, ozokolia et si nzoto vous ne buvez pas son sang, soki bozwi nzoto vous te n'avez pas la vie. soki bomeli mpe makila na ye te boza na bomoi te. 53. Les disciples se tenaient là bayekoli batelemaki wana sur le Fils de l'homme miso na bango etali mwana na mutu en se demandant, oui, comment allons-nous manger sa chair? ndenge nini tokolia nzoto na ye, Allons-nous boire son sang? ndenge nini tokomela makila na ye. Comment va-t-il se passer? Dieu avait fait dire par Moïse, le sang ne doit pas être bu
Nzambe alobaka na Moshe makila ko liama te. Pamba te na makila bomo ezalaki. Sur le mont Sinaï s'adresse aux Juifs qui connaissaient pourtant si bien la loi. Alobela na bango na ngomba na Sinai. Bayebaki bien mobeko na ya Moshe. Ndeko Branham alobi. Seigneur a-t-il donné ne serait-ce qu'un seul mot d'explication là-dessus? Kolo apesaki ata ndimbola moko wana te. Il a laissé les choses atikaki makambo en état. Ndenge Le wana. Seigneur lui donne des explications que lorsqu'il en donne et s'il n'en donne pas, Apesaka ndimbola soki alingi kopesa. plus tard et dit Sima, Corinthiens 10:6, 1 Corinthiens 10:6, pardon, la coupe de bénédiction que nous bénissons Kenye. n'est pas la communion au oyo alipamboli tozo kopambola n'est-il pas la communion au ezali corps bomoko du te Christ? na Kristo. Vous voyez, Bomoni Dieu a un temps pour tout. Nzambe aza na ngonga na ye. Dans Matthieu 10, Na Matthieu 10, n'allez pas vers les païens. bokende pa bapaganu te, d'Israël. bokende ka pa bana Israel. Dans Matthieu 28, il dit, Na Matthieu 28 alobi allez donc dans le monde. bokende entier. na mokili mobimba. Ces mêmes auditeurs auraient pu se regarder et dire, mais Bayoki wana bangi kotala na balingi balobaka sa alobi nini awa alingi aloba et nini. le Seigneur dit, c'est au peuple d'Israël que l'évangile devait Ezali na libota na Israel ke sango malamu esengeli nde eteyama yambo. Marc 13 personne ne pourra sonder la sagesse de Dieu. esengeli kotala bwanya na Ne Nzambe. commençons pas du tout par cela, mais soyons seulement introduits dans la volonté de Dieu. Bokota na bolamu na Nzambe. Tout sera juste à la fin. Nyonso ekozala sembo na suka. Toujours juste, Nzambe azalaka sembo tout, de A à Z. na ebandeli mpe suka A à Ça ne Z. semble pas être le cas ici. Et yango wana te. Un peu plus loin, le tableau s'arrondit et tout est clair et juste. Nyonso polele. Face de nous, des hommes qui marchent, Biso bato nde totambolaka bongo. des hommes Bato au cœur et l'âme desquels la parole a été déposée bato oyo tant que semence kati na mitema na bango liloba etiami lokola mumboto na bule. qui sont obéissants Baza na bato botosi. et qui suivent le Seigneur dans la foi. Baza kolanda nkolo na kondima. Il pourrait être écrit quelque chose de semblable Bakoma mpe eloko wana dans Hébreux 11. na Hébreu 11. Il y est dit à plusieurs reprises, c'est par la foi que c'est par la foi. Ezali ebele na nzela na kondima kaka nde basali boye na nzela na kondima nyonso Abel, ebandeli na Abel le dernier homme moto ya suka qui est mentionné. oyo mpe moto ya suka balobi Tous ces hommes de Dieu bato nyonso to na Nzambe ont vécu babikaki les actes de Dieu. misala na Nzambe. C'était une confirmation de la parole. Ezalaki botatoli ya liloba oyo bazalaki kondima. C'était mentionné, répertorié. Bakombo na bango etangami En ces jours, na mikolo oyo de ceux qui croient de tout cœur, tozali baoyo mpe bazokondima na mitema na biso mobimba. de ceux qui voient, Tozali baoyo baza komona de ceux qui voient les actes de Dieu. baoyo baza komona misala na Nzambe Vivent cela, vivent wana les actes de Dieu qui accompagnent sa parole. bazokobika mingongo na Nzambe oyo ezokamba liloba na ye Nzambe moko wana Pour toute éternité. na seko na seko Son nom, akomisama kombo na ye amen. louange et merci au Seigneur. Je suis reconnaissant pour la prédication Matondo mpe masanzoli epa na nkolo. que Dieu nous a en effet parlé. Nzambe alobeli biso Sainte et précieuse parole. na liloba na ye ya bule. Dieu ne nous a pas encore abandonnés. Nzambe atiki nani biso Nous te n'avons pas non plus besoin de l'abandonner. toza posa te atika biso. Ceux qui placent toute leur confiance en lui, Baoyo bazotia confiance na bango na Nzambe bazotala kaka suka beaucoup ebele. fait qu'un commencement. Mais Dieu veut des gens qui marchent avec lui. Nzambe atali kaka ebandeli kokobanda te me alingi botambola elongo na ye. Et je suis reconnaissant pour ces 45 minutes de prédication. Je suis reconnaissant Naza reconnaissant mpona 45 minutes ya litei oyo à Malota
mosusu aza na mabe na pasi na munoko, mosusu pasi na makolo, kasi totombola miso na biso epai na Nzambe na biso oyo wana masanzoli mpe lukumu ezala bobele epai na ye. Où avons-nous déjà fait l'expérience qui nous a abandonnés? Non. Wapi tosali libiki oyo asili kobakisa biso, ye azalaka na bao ya ye mpe alobaka na bao ya ye. Pas que tant de choses sortiraient de la parole ce soir, que tant de choses brilleraient, mais Dieu est capable de donner quelque chose. Nzambe aza na makoki ya kopesa eloko epai wapi tokokanisa pe te. Que nous devrions maintenant encore manifester que nous lui offrons l'honneur et l'adoration. Totalisa ete yende ya lukumu mpe masanzoli mpe totelema tozongisa matondo epai na ye. Nzambe oyo ya sembo tozongisela matondo elongo lisusu mpo na liloba na yo Nkolo. Toyebi ke Nzambe aloba maloba punda te, kasi maloba na ye eza bomoi. Nkolo, mitema na biso ekenze te, tozwa liloba na yo, tondisa mitema na biso na kondima ya botosi. Nzambe na ngai, mitema na biso topesa yango Nkolo, bongisa biso Nkolo mpo na tobelema Nkolo ndenge na mbala wana mpe babelemaki mpe. Nkolo, aleluya, epai na yo lukumu mpe kembo na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Amen.